eboto bande konangai na banza bino nyonso kuna panique ezala te oyo ezali kaka ba caprice ya ba technologie na biso mutu azali kaka mutu ba technologie pe ezala kaka technologie tokokutanaka toujours na bakokoso ya ndenge na ndenge kati na mokili oyo ce qui importe photo za toujours patient na oyo nyonso ekoki koyela biso surtout que na temps tosili koyeba ete émission oyo ebanaka toujours na 15h30 na biso États-Unis soit 21h30 ya bana ya poto ya Paris. Donc tozali vraiment à l'heure ezali malamu ke bandeko ebele bakomelinga est-ce que osala émission te et puis bakoti koti sikoyo voilà pe ekomi peta oyo biso to bandaka. Donc pona bandeko oyo bosili ko ya sikoyo borate na ba oyo bozaki na kati pe bosili ko yoka introduction na ngai na ko reprendre rapidement que lelo yo tozali ko lobela makambo etali mai. Quand il s'agit de mai na mokili ya Congo to yebi ete régie des eaux mutu ezali en charge ya kopesa biso eloko babengi kombo ya mai. Régie des eaux na yebite na date ya lelo yo soki ezali ko tourner na se ya ministère ya énergie ou bien na sima ya ministère ya mine. Mais to yiju ko sala ba effort ya koyeba département ni nango ezali en charge mine et énergie to lo bakaka bongo mutu ezali en charge ya ko s'occuper na makambo etali ba électricité na ba makambo etali pe mai. Donc toko toucher mpoke na kote wana. Mais introduction na ngai pona ba oyo babanaja kolanda ngai bokoyeba ete mai ezali clé na vie ya mutu. Awa masolo na biso rapidement esili ko banda bandeko bokoti na retard na pesa ja bambote bozo ba eboto na bino kuna ba ingeta ba matondo nyonso. Mai oyo bengami kombo ya H2O. La ba ibi chimie des éléments mutu ko samisaka hydrogène po esangana oxygène po epesa biso mai ngelo ba ete c'est naturel. E bengami pe aqua. Ba msusu pe na anglais na lokoto na ba lobi water. Balma balobi mineral vasa. Biso kuna na ba Kongo to baka maza, mai, nkelo, nkoko, nlangu. Oyo nyonso ezali biloko oyo ezali très capital pona yo mwana Kongo oyeba ete na ba partout au monde mai ezali eloko ya liboso oyo Nzambe asalaki na planète Terre ou sinon que to tia yango pe na mutu ete planète Terre très possible ezali yango kaka mutu epesa melaki eloko ebengami kombo ya nini ya mai. Nzambe azali zoba te akina kotia mutu na mabele atia banzete na mabele atia biloko nyonso oyo ezali na vie bongo mai ezali te. Elingi ko basoki tozana bamboka oyo bazali kotia mai na liboso ya porte ya mutu te. Ba responsable nyonso wana bazaba irresponsable pe bazali batu moko a juger d'office. Donc ceux qui ministère à mine et énergie na Congo bino batu bomesana ko benga ka bango ya bandi émission ba critiquer ba lobela bobenga na bino kuna bata aner bobenga na bino bata PPRD boko yebi sangai soki ko privé mutu mai eza na porte ndako na ete soki pe bozali ko masumu te soki pe bozali batu oyo bozali batu moko to linko mona bino na cité na biso te. Vous êtes vraiment des hommes ou naïbité to classé bien dans groupe nini. Parce que Nzambe avant arsa la conception ya mabele ayeba kete mai e kozala clé na vie ya ba être vivant tout ce qui est la vie à part mabanga. Même mabanga tokoya. Eza na besoin ya mai. Donc mai eza capital. Sans mai vie ezalité. Yo ministre mine et énergie kaku na kotso déjà carte o ete soki oza incapable ya kopesa mai na mwana ya Congo. Boma le 5 sentiers. So ki payo 5 sentiers mai ezalaki priorité te na tanyo so bo exister kuna réseau moko yo mwana Congo ozana carte électeur pour que ne ko voter pe perdre ezate ozong sabatu ona poste réseau moko ekoki kotikalaka kozala te parce que premier test ya pe perdre premier test ya 5 sentiers il fallait ezala mai ezala na porte ya mwana nyonso ya Congo. Okotiko banda misala ya 5 sentiers te okotiko tante ko lobateke olingi batu bongo mai otiete parce que tata Nzambe asala mokili na ouverture ya mokanda na ya Biblia na premier chapitre na maloba na ya liboso mabele etondaki na mai e engloutisaki mabele nyonso kende kotanga na Bible komona ete Nzambe eko kabola nini mai no ba mabele mata likolo ya mai elingi bate mai mutu ezalaki d'abord priorité. Mai ezali vie. Sans mai batu bakoma ba déshydraté.
Sa mai batu bakobela ba maladie ba bengi koma dysenterie, ba typhoïde, condition hygiénique nyonso ekotourna ka tout autour ya mai. Mai ezali kisi, mai ezali purification ya vie. Sa mai eloko moko ya malonga ekoti kosalemaka na mokili oyo te. Voilà pourquoi crise eza na Congo, voilà pourquoi passe eza na Congo, parce que bato oyo baza kokosa biso tokotiela bino boye, tokosala boye na boye 5 centimes tosala ba 5 centimes ya lokuta ya kibola bola epola menaza koya. Okoya komona ete batu balobaka ete ntoto kena ye noa ko kansi masaka nwanga elingi lobete mabele eza na munoko te mekomelaka mai parce que mbula soki ebeti mai yango ekendaka wapi mabele amelaka yango akonsomaka yango. Mai ezali condition ya liboso. Chaque fois partout au na monde soko moni pays o eza incapable ya kotia mai na porte ya ndako nyonso mboka wana il faut justifier. Mais ba mama bazali batata pe bazali batu bazali o bakokotelanga ndeko DSV kata e micro ya côté ya DSV parce que ça kopesa monke ba retour s'il vous plaît. Papa Mayamba na studio. Alors, mai to uti ko lobelango awa ete ezali clé awa mabeleza na mai munoko me ekomelaka nini mai. Okoya komona kaka na place ala Nzambe ka tozali kopesa explication ya mai nantina na yango poto yeba à quel niveau mboka na biso ya Congo eko sakana na biso na kote tali mai eke santie moko ekoki kozala tolérable te tokoki pe kozongisa bato bazalaki place wana te na tango bazangeli biso respect naza koya. Adamu na Eva batu mingi balobaka ete bazali kofana na jardin d'Eden. Menga naza koyebisa bino te ce n'est pas vrai parce que na sina sala émission eza wana na YouTube. Lelo toza kokena bino malembe. Ndikambo tali mai posoki to comprendre importance ntina na valeur mai te na place nzoli ko kosa milate biso bato ya mokili oyo précisément mokili ya Congo tokozala incapable ya kopasola mpoke tango débat ekokota awa nazala ko pasola mpoke. Batu mingi balingaka olobi kaka oza kopesaka micro na batu bakende. Oui, ça dépend ya émission. Il y a de ces émissions pe photos za tozana ko yoka et puis sibande to bani ko kota na ba débat. Ba émission nyonso te feza la ke dès le départ feza ka débat ya wana ba challenge za ko sala eto komi émission 2 heures et comité na ba 3 heures et ba komi ko senga keneti na ba jusqu'à ça quand de heure wana ba toye banaka heure mususu chaque sujet comment eyela ka nanga munaza ko diriger comment naza ko kumbela ka yango. Nzambe ataki Adamu na Eva na Edeni qui est na village o ebega mikombo ya Edeni mena jardin te. Tangu Nzambe ataki Adamu na Eva na jardin na Edeni na village na bango ba vivre wana ye moko a déclaré ete akitaki na mwa muke na pembeni wana na mwa se ate kosala jardin na maboko na ye moko tata Nzambe kuna nde aplantaki banzete ya ndenge na ndenge et puis asali bango babilanga tout ceci bayaka wana baliaka ba fruits baliaka ba carotte babiloko ndenge na ndenge oyo ezalike pona végétation na bango. Nzambe ye moko a déclaré ko asala kyango na maboko na ye gratuitement. Mais banzete ko ikozala te jardin ko ikozala te ba mama basaka jardin bayebi valeur ya mai. Il faut mai eya kosala nini ko sopa makana jardin wana po ete bandunda banzete ba pomme ba orange ba anana ebota bie po papa Adamu na Eva basani baliaka na bango. Place oyo ko mona ete Nzambe a déclaré ete il y avait 4 petites rivières ezalaki ko kita na jardin d'Eden wana na jardin wana pona koya ko sopa mai po ete bilanga oyo ye moko Nzambe asalaki arrosoir wana eya ko tia munango ba mai eya ko pesa ngo santé kitoko. Est-ce que pona banzete yaka no po bango pe bana village ya Edeni bakitaka wana pe basala nini basokola kana bango bamelaka pe mai na source kwele spring brook place wana nkelo mai ebimaka na source awa deja eza kofunda ete nazaka kana kati ta émission nanga oyo ya mai to moni importance ya mai po bana Edeni bakitaka na se wana baya kosala nini komela mai baya kokitaka na se wana basani baya pe ko sokola bazwa soin hygiène bopeto bwanzoto na bango emona wana na Kikongo balobaka ojola on longo doko sokola esa pe santé fubaya pe ko sokola wana awa déjà na banza tubani ko comprendre ete oui Nzambe a justifié bien importance ya mai okoki kotia bana na mabelete olobi ki olingi bango
bongo tieli bango biloko kolia te. Okoki pe kotia bana na mabele te pesa biloko kolia, bongo tieli bango mai te ba melaka pe ba sokolaka. Bopeto ya muntu, bopeto ya ville, bopeto ya place, il faut eza d'abord nini mai. Ba mama ba yebi importance ya mai awa. De place oza komona ete immédiatement na kiti pour dire que batu mingi balobaka bongo jour wana Eva ba kutanaka na nyoka na masolo na bango wana mpoke toko pasola kuna na discussion te. Eye Adamo azalaka wapi? Parce que apparemment bisika nyonso mama Eva zaiko kende, papa Adamo pe azalaki wana. Bakende ko luka biloko kolia baza ensemble. Bakende ko sokola baza ensemble. Basala baza ensemble. Mais awa c'est clair, soko ko sala ba analyse na malembe connecté na esprit, c'est connecté pe na bo mutu na ko comprendre makambu. Okoya ko comprendre ete mama Eva place bazwila ki epa ya cobra le serpent. Azalaki yemoko, c'est clair que bazalaki toujours ensemble na Adamo, mais na moment oyo très spécial azalaki yemoko. Et pourquoi azalaki yemoko? C'est parce que azalaki mama Eva akitaki na jardin na mai wana na rivière wana na mwa lac wana nyonso ko eko zalela. Faut que ne ko sokola. Est-ce que ba sokolaka ensemble te? Moi je vous dis que biso nyonso za ko bala to yebi ke combien de fois to yobe ko za na bassin na biso mwasi na mobali bozana minoko sokola wana. Problème moko ezate, complication moko ezana wote. Mais il arrive des fois que ba mama pe balinga na bango ko sokola na rivière wana na mai wana na douche wana. Même si oza mobali alingi pe kutu komona yo na pembeni te pour des raisons ba mama kaka ba yebi yo. Il y a aussi des temps où moi c'est alingi na écoute même si oza mobali na yo kote pena biso to so yoka déjà que bima. Mais moi si nanga nakota kana douche nous tous ensemble mais alingi komona yo te. Elingi no beta c'est clair. Il y a un certain temps où bopeto mususu ya ba mama to ba condition hygiénique mususu senga kaite moi ça lingine kozala ye moko. Oui, mama Eva place wana azalaki ye moko parce que condition mai tozali kolobela mai ezali clé na ko yebisa ne makambo ebele eyana mokili kola mai kaka na bitumba koma eyana mokili pona mai kaka. Il y a un temps où moi c'est lingine kozala ye moko na bopeto na ye papa Adam na minute wana azalaka un peu moi moke absa parce que mama na bana kafutikulu mo na nenga na mai wana ifake ne ko sokola d'abord ye moko na minute wana diable a profita kinini ko sola na ye. Il y avait une certaine absence en salema ki wapi na Eden. Non, dans la Bible Eva azalaki tante na Eden te, azalaki tante wapi na rivière na mai kuna mai yango azalaki wapi na jardin ko siyela nga tembete parce que rivière yango azalaki na kati ya nini ya jardin. Bazalaki wana na jardin bakutana ki place ni na jardin place wana bazalelaki. Donc mai ezana ba condition ya kitoko, mai ezali place oyo ba mama na biso ba sili ko yeba bien bopeto na respect ya mai. Pourquoi ekozalaka elingelo baete quand il n'y a pas de l'eau il n'y a pas la vie. Si tu na ba mama na biso mama moko te na mokili akotikalaka ko respecter biso bana ya mabele oyo soki totieli bango ba mai ba condition na bango te. Wana tozalaka na Bible tozalaka na Eden. Eba wana bokoko na biso na yebi na ngai te ba mingi tokolika na Kinshasa. Mais na ba oyo tokena to visiter ba village na biso to vana pe mom kena ba village na biso na ko yebi sabino ete il n'y a pas un seul village na ba région nga na visita bongo village ngo etongama batata wana ba collaborer na ba mama te ke ba mama biso to iko vivre na village moko te soki mai ezali place wana te soki penkelo ezali place wana te. Awa tokomisu ko sala match na bakoko na biso. Bakoko na biso bazalaki très mayele ba mwana biso bazalaki na très respect ke tokoki kotikalaka kovandaka na village obino batata bosaleli biso te soki nini soki rivière ezali wana te. Rivière kaka nankelo pe faut pas vérifier pe condition ya mai ya komela pe soki ezali très propre. Voilà pourquoi na yebisa kibino mai soki ezangi na cité yango mbiza ko kozaka ba dysenterie ba typhoïde ba maladie ndenge na ndenge tout ce qui est tout autour ba mai soki ezangi condition hygiénique batu ko kufa ibani ko ya ba nutrition e kwandi ko ba déshydratation malnutrition e komi ko ya ba biloko botu nini mai mute contrôler mai eza na centre ya ba makambo ebele biloko pe ko ya ko mona ete banaza ba administration ya espace ya Europe bango nyonso baza kotia ba millions et des millions de dollars pour na ko vérifier est-ce que planète Terre kaka muntu ezwa kili kabo ya kozala na nini na mai. Peut-être pe planète Mars pe ba planète musuba ko ipe kozala na mai.
vrai ou faux recherche yango bitumba yango ba soviétique ba européen ba américain ba japonais baza ko bundaka na yango kaka voilà comment baza ko tiaka ba billions sinon ke ba trillions de dollars kotindaka ba bingunduka ya ndenge na ndenge bake na Mars ko découvrir nini mai. Oh yo mwana Congo ko bossa na te message ezali epa na yo toza en pleine campagne pona koloba ete ba PPRD ba 5 centimes baza koyela ka biso que nous avons fait ceci nous ferons ceci mais plan ya mai ezali te sino ke na koya koyebisa no koma batata oyo ba dame ba millions de dollars ya ba don bazwa ba négliger yango ba sombela ko bandako na poto ba bebisi mbongo oya nini po ete mai ezala te na ba ville na biso na ba cité na biso et puis ça ne leur dit rien pendant que na yebisi no ke ba NASA oyo bazo kotia ba billions de dollars ba na ko découvrir ce qui mai pesa kana Mars pas prouver vie biso na Congo mboka oyo etona na ba rivière qui est toza koya na ko toucher na kuna te noki batu ba ya ko sotelenga premier awa toza koya pe to koya ko sala ba calcul to koya koyeba mbongo boni ekei na ministère kuna ya mine et énergie entre Gilbert Chongo mutaza ministère kuna ya énergie na Martin Soti Kabwelulu Labilo mutaza kuna nani ministre mine et énergie to koyeba soki pa damela arte et pe to koyeba na ba dossier to za na awa po to yeba pe contrôler ba ministre oyo comment ba pafuki na ba biloko etalete ekoyina ko kuté pesa ba mbongo te parce que l'eau est naturelle tout est gratuit nzambe apesa biso ba mai na Congo otimo ni bulu ya 1 mètre aussi ba mai mais ba oyo ba dame ba lare ya bana kaka Congo et ce sont les mêmes gens oyo mwana Congo azana carte électeur alinko supporter pour na ba élection série ya campagne oyo photo kende dossier par dossier likambo na likambo oyo ezali ke eza kotungisa ka surtout ba mama na biso na bana et mai et monete premier eloko ya kolandela na Congo na yebisa ki bino ete na kokende na valeur mai d'abord na ko yebisa bino pe comment mai eza eloko moko oza penza na besoin ya ko dépasser mbongo mingi te po ozwa yango parce que c'est déjà naturel na ba pays netre ya biso ya Congo pe na ko yebisa bino ba place wa mai eza pasi comment ba mai ekoti kokoma clé na vie to na société ya batu pendant que biso pesi biso mai yango gratuitement mais nous sommes en train de tout négliger. Kaka la Biblie ya bisika richesse ya information ezali oyo batu bakoki kozwa référence bakoki kota la place na kokangama pour vous dire que ndeko oyo babengi kombo ya mpaka Abraham yo yebisanga amona na kete azalaki la personne la plus riche na comté na bango ya Kana na kuna comment yo yebisanga azali na immigrant azali kotambola par-ci par-là et loko nini nango esalaki Abraham azalaki riche oui réponse ali kaka moko na poko alelo yo et loko Abraham et pas fukisa ye akomaka na lare ya kosakana te la personne la plus riche na comté ya Moyen-Orient ezalaki mai yango koma parce que Abraham de naturellement na sina te yango mate yango eza na YouTube il faut que benga un ingénieur en mine et carrière parce que ba o ba va na Lubumbashi na ba Kipushi Katana Dilolo ba place ndenge na ndenge ba lukala na baba Kongo place ba cimenterie ezali okoya komona ete botimoli libulu nyoso eza déjà science ya carrière soko za mayele te otimoli si libulu okobomisa batu bande kona chikapa kuna bakotimola ka ba muchanga na bango ya ba diamant bakoyiko confirmer ngo ete soko za na mayele akoyeba ko conduire ba travaux oyote batu bazali bakufa kana ba mabulu ya des mineurs bakufa kana ba mabulu elingolo ba ete ko découvrir mai ya pamba na désert eza des sciences moko il faut ko zala un ingénieur. Abraham azalaki un ingénieur en mine et carrière ko yebisanga ete ko tangela wapi na Bible sino ke buzoberi musu eza ko yela ka ngai chrétien ya ko linga ko tanga makamu na Bible pe ko kanga makaka na ndenge Bible pesilango sanko izize swati molimo mo santo na bo mutu na yope place on des places ba bokokisi baza ko betaka biso pe mususu ke ko mona un pasteur atoki aza incapable de se défendre parce que azozela nanu wapi yango ba komanga na Bible la kisanga place yango ba komanga na Bible est-ce que olingi makamino ba komanga na Bible pour comprendre yango wapi bo moto na yo soki makamino solingi Bible koma yango alors kende ko soma building to tonisa ba papier na kati kuna pi kumba wana mutu yo mutu to kotala koma ko kumbela ka yango. Abraham azalaki riche parce que atimolaki ba mabulu na Beersheba na Sechem na Kanana nyonso na tout autour ya pembeni ya nini ya Bethlehem de Yuda mai to zali kolobela awa. Pourquoi Abraham a comme riche? Parce que va place nyonso Abraham a monela mai
ezali na ona ba ville kutu te, ezali na bazamba na bazamba. Mais du fait que batu ba yebi ke ba mai ekomi wana ba place ngo ekoma ki lokola ba station d'essence entre Matadi Lubumbashi soko iko sala boulevard ba station d'essence feza nzela soki ezali te sasa yipi mituka ngo pe kokende te soki te mituka ngo ekokende me bakotondisa kaka batona ba carburant na bango. Voilà pourquoi ba station essence nzela ezalaka malamu pona ko réduire ba poids na kati na mutuka transmission noke ya kozika likoloza kokumbaka ba mai oyo ko tsana kati ebongo bat ba kovanda ba koli bani tout ça. Voilà pourquoi ba station essence eza utile. C'est la même chose que ba chameau na Moyen-Orient. Yango mutaki lokola ba diru ba tracteur kokumbaka ba biloka ba commerçant bazoke na Syrie na Egypte ba place na place ndenge na ndenge. Mais ba chameau boyebi yango bien que faut ba mela ba tonnage ba mai. Biloko eza ko sala ete titan ba yebi quelque part là. Libulu moko ya mai e monani, libulu ko ravitailler cité Mobimba, Kinshasa. Régie les ana besoin ravitailler mai te soni. Na tamba ebete libulu ya mai ezali wana eko ravitailler ba chameau. Kinshasa za incapable ya ko satisfaire biso menazali ko ya. Baza pe na ntampe ya ko investir na kota mai te. Sino ke tango bazupi ba mbonga mai yango ba doya mai ba damela rango na ko pesa bino combien de millions bazwaki, combien de millions ba dame et pourquoi ba ministre oyo baza ko kosaka biso menaza ko ya nazana ko pesa bino importance ya mai pour vous dire que Congo ezokende nulle part. Soki toko continue ko négliger eloko ba ben kombo ya Aqua HDO mai nkoko langu. Place ozra bomona ete na continuité de carte oyo bitumba ndenge na ndenge ekoyaka na kanana ezalaki suite ya mai jalousie pe ekoyaki likola ba mabulu ya Abraham batu musuku tubaza ko confirmer na Bible okende kotanga ete batu bayaka même ko yako zipa mabulu oyo Abraham atimolaka déjà. Pourquoi? Parce que yo okomi trop riche oyaki to pese ovanda awa lelo sikoyo okomi tout plus riche que biso. Ba ville wana ekoma ba ville ko se construit ekoma ba ville minene tina date ya lelo yo. Pourquoi? Mai soki pesa mele bino yango comme cadeau na mboka faut exploiter yango. Mai soki pesa bino comme cadeau na mboka soki vous ako exploiter yango te vous êtes des diables bokai contre volonté ya Nzambe et gouvernement ya boye eza gouvernement à dissoudre. Ba ministre boye baza ba ministre faut ba sauter premier ba kene na ba désert kuna ba kene ko tonga bandako na ba kene ko comprendre que signifie ba mbongo bazwa ya kotia ba mai mais ils ont tout négligé. Na yebi place ba ko kimela menazana dossier na bango awa o to kolobela. Donc mai ba guerre ekweya mai batu batetanga kuna ba Abraham tana bango ba dodo de Bethlehem ya ko tala tina tanga ba roi David okoya ko mona na pemela ba Makpela ya de sebi tumbeza wana batu bazako wela nini ba kene ko bloquer ba mabulu oyo mpaka Abraham atimolaka na pembeni ya nini ya Bethlehem. Et puis ba yebike na tango gere ko koya ba ko yakoluka ba mela mai ba ya awa biso to kangi ba mabulu oyo ya mai place na ko yakomona ya de sebi bouillant soldat roi David. Baso ba promotion ba ministre na pembeni na roi David rien que parce que atinda ki bango nana ngene kozulanga mai kuna place ba soda bazali ba ennemi na biso. Il y avait des soldats ba ngai na ko kende na ko yela yo mai ba kenda pe bazwa mai pe bazonga. C'est pour vous dire que eloko etali mai e kwesa ba bataille e bimisaka ba mbongo ya kosakana te. Raison mbongo e bimaka ya trona makambo etali comment ko welela ba mai ezala bien ravitaillé na ba ville na ba cité. C'est parce que bolingi te épidémie ekota na cité, bolingi te maladie ekota na cité. Tous ces bambazo za komona kama kola bato sale parce que de ces gens là ayebi ku toujours pena asokola d'une manière proprement dite te. Maladie ya boye soki bani ko créer que se créer eko panzana na cité. Maladie ya boye parce que baba kwanza ekoti bakinsampala na banzota batekoti ba na yebi na ngate quel genre de mapata wana eko bima parce que batu ba mwasisi na banzota na bango bazo sokola su bien te. Maladie ya boye soki ekoti ba yebi te saka na cité o te muntu pa kozwa avion a voyager ki na Paris pe ba maladie a sorta boye saka na ngote ekoti. Voilà pourquoi ba mindele ba yebi ete na zwi soin na yo na zwi soin ya ngai moko. Ba ministre na biso fallait ba yeba ka ete o zwi soin ya mwana moninga o zwi peso ya mwana yo parce ba okuta na église ba okuta na ba école ba okuta na ba parti ko sakana ba okuta na bisika ndenge na ndenge. Ba ministre biso fa yeba ete soki ba mai ezali
ba mama ba soin ezali ba makambo nyonso ekoka na musala tamboko ya bino nyonso se sentir confortable makambo ya ba odora na kata bureau ekozala te. Mais yo ministre soki bozala bino ko kipe ba mai te etali bango biso to yebi na biso ba mai na biso ezali ba mba kwena biso kuna na présidence so kuna na nene na Gombe eza nango ça va. Alors ko linga to za pe na boya ya kuna na cité ya ko travailler pa na yo parce que ko simba pe biloko na ko lia yepe mta ko servir yo e bon so na ba typhoïde e bon so na maladie ndenge na ndenge parce que yo za ko mona nga ba na mbinza biso mai ezali banine ezali. Voilà pourquoi ba mindele ba yebi bien que non. Il y a de ces pays baza ko zanga mai ba ko générer ba microbe. Parce que pour l'information na bino pe na ngana raté yango to ba ete microbe ebele eza nango kutu ko senga penza te ke kisi po elongola yango. Mai kaka pota na kala to zaiko kansa ito soko zokizwa alcool tia na pota oza ko suaka ko ganga ka wana nga kutu do so na moni alcool déjà avant ba tia na doka kina ngali na kolela wana. Mais lelo science est prouvé que mutu soka zoki mai kaka ya propre kaka simple mai kaka ekoki nango po e arrêter ba germe to ba microbe mususu. Donc mai eza traitement ya ko sakana te mai eza ko contribuer na ba solution ebele la solution. Mais on na kuta quel le plan la bino agenda la bino na élection na campagne projet na biso de société to ba santé to ba kisi ba traitement. Mais pourquoi vous parlez d'abord ya batu ko bela bon traité pour ne même pas savoir que source ya batu ya ko bela eza d'abord mai ya komela eau potable eza trop sale mai ya kosokola kutu ezalité. Donc tout ceci acquise déjà que bon lingi na bino mai ezanga na cité batu babela na bango et puis projet de société na biso oya kopeza santé. OK l'équipe le kese on okuta ba ministre de mine et énergie tout na bango ba carrière ni ba diplôme ni bazanango ba diplôme ya kubola. Et ce sont les mêmes gens bazako yanga na ba projet de société na biso PPRD projet de société na biso voter non mwana nyonso ya Congo ezata ya campagne to zako kende mutu nyonso na carte d'électeur avant on voter tout parlementaire alekaki kuna tout ministre azalaki wana tout président leki kuna na ekiri na ye bo poser bango ba question pourquoi bobomi biso na ba maladie ya ndenge na ndenge likolo mai ezalaki te e na koyebisa bino nazako ya plan ya régie des eaux place ni tokolobela awa place oza komona ete tokoti sikoyo na Congo eza bassin mondial ya réserve ya mai ba mai ya Congo eza kaka teke rivière kaka Kinshasa ya pamba. Je peux vous dire combien de montagnes dans Kinshasa. Chaque montagne ebimisaka source ya mai za na campus de Kinshasa na Rigini wana na quartier Kemi na sewana okomona à moins de 500 mètres moi ruisseau moko et se créa kawana déjà mbula ebeta te soko te libaya te soko bote fimwa ponte okoleka te bao baebi campus na triangle wana zwa nzela ya ngaba ya monga fula wana kota na nzela ya campus wana na se wana fimwa mai moko leka wana ba mai wana utaka nil pas sino ke na montagne amba kaka ya campus wana Kinshasa 23 wana. C'est pour vous dire que c'est la même rivière mtezako koma Kalamu munene la côté Kitambo côté ya Bakanka uka wana tout ça tout et puis eje oboka na rivière quand toza ko lobela Kinshasa kaka na lobele pe kutu kaka moi section moko kaka. Mais je vous dis la vérité que Kinshasa ya pamba eza na ba place ebele mai ezali. Mais les ministres mines et énergie congolais asa incapable ya koyeba ete on ne peut pas parler de mine si on ne commence pas d'abord par l'eau. Mai ezali mine. Comment que nous avons ministre mine et énergie, mine et carrière, et puis mai oza koloba na biso ete mai yango ba mindele bati na biso mbongwe basala boye na boye. Tout ceci eza kofunda ete batu oyo bavani na Kinshasa moko na bango azali ko mériter kutu kozwa susu poste azonge la biso lisusu azali te 5 centimes ki bola 5 centimes ya kubola parce que Congo ezali premier pays oyo ezali ke 24 sur 24 7 fois 7 ezali mboka oyo ezali kopesa biso mai wapi bandudu no na tangeli bino place nyonso oza na Congo mai ezako se reproduire. Donc Congo ekokati kozala pays moko te na mabele oyo ekoki ko se plaindre sur makambo etali nini mai eutaka na se mabele mai euza na bambula nango mai toza na ba rivière mai toza na mabele oyo ndenge na ndenge. Pourquoi ba mai oyo ezali exploité te
Forte ya liboso ministère ya mine et énergie naza koya pena na kota bientôt na masolo ya mpoke na biso ya mpoko lelo concernant la régie des eaux et que bakobika te mai eza eloko eza gratuit otelinga ngotembe somba frigo yakala ndako na yo tiango na courant pelisa yango 1 heure du temps zonga kotia eloko bona kazi te ba glace ekomi ko se former glace ekomi ko se former mai eyewana otie kopo ekomi na mai yango euti wapi. C'est pour vous dire que ce qui mwana ya Congo ministère na yo kuna ya mine et énergie so kaza incapable ya kopesa bébé congolais mai bébé wana akomi déshydraté ministre moko aleki na poste et mine et énergie komona lola akozala te nzambe akobeta bango kake na bango depuis l'existence du Congo tina data lelo mutu nyonso aleka ministre mine et énergie c'est un criminel a violé loi ya nzambe parce que ça incapable ya kopesa rien du tout pour na mwana Congo azwa mai. Je dis bien rien du tout. Marqué bakoya ko tenter ko se défendre batio banini tout ça naza koya kuna unu kaluvuka ko oza ta campagne ta ko se sali je sali pe na mwa kele déjà kake kansonda na ministère ya mine et énergie premier échec ya Congo place bazuli mbongo ya trop. Pourquoi mbongo ya trop? Parce que yo yebisa ngai nina mpaka Abulahami asala kipo koma riche mai infrastructure nini a itilizaki poete mai yango tina data lelo bapuyi wana ezalika ka ba auto kenda kuna toko yiko témoigner ngo ba mabulu mpaka Abulahami atimola tina data lelo mai spring brook e bimaka toujours place wana yo yebisa ngai quel mbongo quel matériel quel nini ezako senga po ete ministère ya justice et produire mai na Congo po ya kokosa biso na Washington pour dire que ba ekozwa autant de millions de dollars po ba kene ko bimisa mai na Congo kiye na za ko ya ezali viol ezali ki mo yibi parce que tous ces ministres là ba yebi na bango carte ni nango bazali ko sala po na kokosa biso place oyo sikoyo na kota na ministère ya mine et énergie ya Congo avec régie des eaux naza ko senga papa Mayamba otela biso na lumo muke mundule. Et plus tard, on ningisa yango tanto ko zonga nde na koti na régie des eaux kwa na sisi première section ya valeur ya mai. Eboto ekonangai papa Mayamba kuna na studio. Merci na bandeko nyonso oyo bozali kolanda station na biso ya radio Lisolo. Merci pona bolandi pe émission na ngai oyo ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana na émission ya Mon Pays Ma Patrie. Merci pona bandeko nyonso oyo bozali ko contribuer pona campagne papa Etienne Tshisekedi pona ko chasser ba ministre oyo ya mine et énergie batu basili ko sakana biso basili ko zangela ba mama na biso respect basili ko kotsa ba épidémie ndenge na ba cité na biso likolo ya bokosi kosi ete bazali en charge ya mine et énergie pendant que mai ezali première mine nzambe tango asalaki mabele eloko liboso asalaki mai yango pesa chango na quantité ekoka po se recyclaka ekende ezonga mutu moko iko bloquer mai na mabele oyo akotikalaka na eko zala te. Mais protocole basiko mbango na introduction ya régie des eaux place ministère ya mine et énergie et contrôle ka ba mai ya Congo na koyebisa bino ete selon ba recherche to sili ko sala ministère oyo e Kongola ki bambongo ebele na oyo babeyi kombo ya UNICEF ki para makametali bana e fonctionner na sima ONU. UNICEF pe ezana ba division na ngo netka Agence internationale de développement muteko pesa ka ba crédit na ba don. Il y a une différence entre crédit so ina pesio lobike olngoteka ka banguba nayo
papa za mbwana def sanga ta $20 na banda na pesio soki na linko tia intérêt na tia intérêt bongo zongisela ngai donc pe ezali na oyo ko bete o mama na ngana lingaka yo trop zwa na yo $10 oyo ko yano ko zongisa te c'est un don. Oui, UNICEF na bolingi lingi bana ya mokili na bolingi lingi ba mama na biso ekopesaka toujours ba don pona makambo etali mai don yango. Pourquoi ba pesa yango? Parce que mai ezali clé pona société na biso ya nyonso na makbele o ba maladi ese multiplié ba épidémie neti ba typhoïde ba rougeole ba maladi ndenge na ndenge ekoyela na se ya mai na condition mai pe kitoko ezala kitoko ba pesa ka ba fond. Apparemment il y a 51 millions de dollars de euros soit 80 millions de dollars oyo mokili ya Congo ministère ya mine et énergie ba utai ko Kongola pour durant tous ces 4 ans depuis l'an 2008 et l'an 2010 pour ba ko justifier était bangonde batu bazali ko pesa biso mai na Kinshasa et que bazana 330 000 mètres cubes d'eau par jour ba pompaka na Kinshasa wana yo mtu okotanga na line awa ya ko justifier di kambo soki ya solo régie de zone à Kinshasa eza ko pompela kabiso 330 000 mètres cubes par jour. Baloyi bazana ba station ya pompage ezali wapi na Ngaliema kuna bao ba yebi Ngaliema bo yebi station na pompage depuis kala bango ba bete yango mutu bango na ba 80 millions de dollars na ba utai ko zo 51 millions euros yango nde bako salela kana ba 5 centimes bango na voilà pourquoi misala na ba justifier que na data leloyo baza ko pomper au moins 80 000 mètres cubes par jour na station na côté oyo batio na bango e ravitayaka ba ope ba yebi station ya pompage ya Lukunga balobi eko pompela kabiso 45 000 mètres cubes par jour ya Lukaya bako pompaka 24 000 mètres cubes par jour ya Njili toza koya ba oba yebi maya Njili bo yebi te maya Njili eza nango gratuit bo yebi te pompage peza kana po ya Njili wana na kopesa bino ba chiffre nyonso o to sali ba enquête o ba eko kosela awa na Washington ke mbongo nyonso ba justifie yango ke ba pompaka mai kuna. Voilà pourquoi yo mwana Congo za na carte électeur yo kaka ba maloba oyo biso to yaka nango awa po boye ba ete 5 santé oyo boza ko lakisaka bino ekoki nango kozala bino boza ko mona ba teli biso boye basali boye me boza ko kundola ka pete na seku na po boye ba talu ko babakanga kombie bazwaka po ba ya ko sala ka ba misala ya boye. Okobona ete na bambongo nyonso oyo mai Njili eza gratuit na yebisa bino eza mine ya mai eza na gratuit. Tout ce que tu peux faire pour na ko pomper biso mai to kokota awa mwa mukena ingénieur na ko compliquer yango te ezali faut kozala kaka na ba moteur à part ba moteurs électriques il faut kozala pe na ba produits chimiques pour na ko désinfecter ba mai pour na ko rendre ba mai propre qui est chlorine kaka oyo to sala ka ba bleach soit to sokola qui est l'un des produits ekutaka pe moins cher et presque pays nyonso ako produire kana ba bleach wana to benga en anglais qui est ba chlorine ba Congo est trop riche na ba produits c'est très regrettable ce Congo to a exporter ka biloko boete parce que apparemment na ba sale ba chimie soko zuba na campus opesi matériel ekoka na banza baza capable ya kosala bino un peu moins formule yango et puis baza ko bimisa bino ba chlore yango c'est trop facile c'est un produit suffocant donc c'est très facile ya ko créer yango biloko wana kaka presque mutu eza important pona mai eko akozala parce que na yebisa ki bino déjà et que mai eza nango produit moko trop naturel c'est un cadeau seulement tout ce que vous avez à faire ya kosomba ka ba moteurs électriques même moteur moko ya un quart ya eko tourner ja moi cylindre oyo tobea ka ba centrifuge et puis eko pomper na mai pe na kati mai eko ya ba biloko boye okoya komona ete mokili ya Congo toko évaluer 51 millions de euros oyo ba justifier ete baza ko pomper la kabiso presque 330 mètres cubes ya mai na Kinshasa qui est archi faux sauf bana Kinshasa baza ko yoka nga bango nde bakene ko voter 5 centimes yango soki ya solo eza ko pomper la bango mai na porte ya chaque ndako. Alors pourquoi ngai awa na lingina ko
eboto. Merci.